Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bio. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na napesi mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude naye korépondre motuna eza ke mpo na nini lisanga ya bana na nzambe ubie oyo tobengaka église na moya lelo bakomi kaka kokabwana pona nini donc pona ngai soki na moya lelo mangomba ekomi kokabwana parce que eza na basali mingi oyo bazosalela bunzambe na solo te donc bayaka pona profit na bango bayaka donc azangi ou bien esika koyo kozwela quelque chose musala eza te ayebi ke l'église nako vivre nako pema bien yango na omona ke ezobebisa makambo ebele donc mosusu aye kosalela na ye bunzambe na solo te mosusu andimela na ye andimela bunzambe na 100% te donc neka toloba ke mondimi oyo aza ou bien mosali oyo aza likolo moko na kati moko na libanda donc na kosenga bolimbisi mpona maloba na nga ou bien mpona bamona kobimisa parce que onga na oloba yango nde eza vérité mais na biso bato comme to tolingaka vérité te ekobima ndeti ke nazokritike basali na nzambe mais nazoloba oyo eza vérité parce que église oyo eza na basali ya solo ba bien matériel et koko kabola jamais église mais na moya lelo tozomona ke mangomba ebele ekoma kokabwana pona ba bien matériel donc mutu na mutu azowelela kaka profit na ye bango na bango moko ndenge baza bongo soki bayokani te wana aza na posa azala mokonzi wana mpe aza na posa lekela moninga wana mpe kuna aza na posa donc abanda kotinda oyo ya koloba yango kaka ke bamininga basalela sikoyo soki bakutani ezosimba te moye bazala ensemble eza te yango nomoni ke mangombe ebele lelo ekomi kokabwana eza mpona bango moko basali oyo bandimela bunzambe na solo te oyo basalelaka bunzambe na solo te oyo baza na kondima ya mame donc bandimi ya bana 12 ans nga na benga bango bongo bie basali ya bana 12 ans kondima mukie baye mpona baprofit na bango baye na bango teke oyo baye kosalela bunzambe na solo yango monike baeglize ebele lelo ekomi kokabwana kaka parce que mutu na mutu azowelela oyo eza intérêt na ye parce que basali na nzambe bango baye na baprofit na bango donc baye mpona mbongo yango ezosala ke babanda kokabwana
oyo tobenga bandima 12 ans basali na nzambe ya 12 ans problème nde eza wana. Donc na réflexion na ngai eloko ezosala lelo ma lisanga oyo tobenga lisanga na bana na nzambe ba église ekabwanaka. Donc mpo na nga na oloba eza mbongo nde vraiment yango ekoma kokabula mingi lisanga ya bana na nzambe mbongo pe na basali oyo ayaki na ye kaka mpona profit na ye. Donc andimela na ye nzambe ubi asalelaka na ye nzambe na 100% te. Azangaki esika kopemela pe mamalamu aomonaka soki nafungolisi église ubi soki nakende église wana biki naza évangéliste oyo naza pasteur oyo naza diacre oyo naza intercesseur oyo naza soki nani nakopema parce que bambongo bofrande eza badimi baaction de grâce nyonso wana yango ezosala lelo mangombe ebele ekabwanaka. Mangombe ebele ezokabwana mpona babie matériel oyo nde eza réflexion na ngai tokutani mbala nsima.